Flash Bolanda o ezali Twitter ya Zoé azo komela Lutumba pe Minaku Obin Zoé azali leki ya génocidaire rwandais Kabila Lutumba pe aza moko ya bata PPRD Minaku azali mutabandundu oyo ajouaka lokola vice président ya parlement pour Jeannette nde mutazaka vrai présidente mais na miso batu Minaku abimalwa ye président parlement ozomona ba komi bien que Zoé bazo solo balobi je vous recommande de rester chez vous pour éviter de vous voir mêler au pillage. Donc bomona ke bato yo ba préparer pillage ba préparer au côté ba soda en tenue civile ba kende ko piller pe ba tirer ba congolais. Donc boye ba ke journée morte à lobby gouvernement est préparé pillage et à le 16 février, certains militaires ont reçu comme mission de piller des magasins afin d'accuser l'opposition. Ils seront enterrés civils. Par rappel, pour rappel, en janvier 2015, la police a tiré sur des manifestants. Il y a eu plus de 40 morts. Un d'entre eux était Gabi, mort pour son pays. Mais rappelez-vous les mensonges de la mère Mende en janvier 2015, c'était dans tous les journaux, tant nationaux qu'internationaux. Le gouvernement fera payer rubis sur l'ongle les coupables en les déférant devant la justice pour indemniser les commerçants victimes des pillages. Le gouvernement de Kinshasa, pour sa part, fait état d'un bilan de 15 morts pour la plupart des pillards abattus par les vigiles privés. Boyebi lokuta wana menda salaki yango na télévision ke babomaki ba miyibi ba pillage na ba vigile. Alors tozokebi sabatu, tozokebi opposition, tozokebi sabatu nyoso baza na kati opposition ngongango yo Kabila azali déjà histoire na esili ba français kutu ba décider ba kanga bekol, c'est-à-dire bazo soutenir manifestation tout ville morte à lobby n'a pas sabino preuve que ba français bazo soutenir opposition pe toyoki déjà libération il y a ndeko na biso Martin Fayulu abimi mais azo mayele pe atika kolanda ba Vital Kamerhe parce que bazali bato o baza benemi à Congo donc esengeli na bino boyi balikambo wana eza bongo entre-temps Etienne Tshisekedi nazali boso bureau nanga Etienne Tshisekedi Wamulumba appelle à la ville morte le 16 février 2016 dans toute l'étendue du Congo. Mais toyoki sous ke bataille de pes basali sous tchanga ba boyi ko bimawana toyebite me Tshisekedi asali vidéo asengi na ba combattant nyonso ba bima libanda po na ville morte. Alors tozo senga na ba combattant ya Kinshasa Kabila sa suki histoire nesili car à lobby, ce mouvement on a bien coordonné et cause à la paix de part tout début à Burkina Faso à la congolaise. Donc tokeba tokota na pillage te, tokota na baje na bangote, mais tokende ko sala manifestation pour na koloba non na Kabila tika la président pe koloba non na Kabila a continuer ko tricher pe a continuer ko bomba congolais parce que c'est un Rwandais et c'est ngeli to telemelaye. Donc, na outi otali sabino awa que même les Français bazali d'accord bakangi bekol na bango pour te ville morte et ko salama na Congo na Kinshasa lobby. Alors eloko ni biso to koyi kolanda awa to moni même Tshisekedi azo sala appel nango et puis na niveau à Kinshasa le Congrès américain demande des sanctions sévères contre Kabila. Ouais, Congrès américain aussi na ba sanction. Biso za ntina ba sanction te. Biso za ntina ndeye azala traduit na justice akangama parce que balobi histoire Kabila histoire ici la kate et comme na suka histoire ici pour fois kangabisaka akende. Alors bana Congo lobby le 16 ezali journée ville morte mouvement makasi et koyiko mema Kabila kende parce que a signalé déjà qu'azo paniqué, azo banga. Matanga ya ndeko na biso akufaki bakoki ko contenir full te, victoire ba léopard bakoki ko contenir full te,
comme ici victoire ba élection et ba Léopard comme ba resale en récupération politique. Alors biso toyebi Kabila doit dégager et Kabila doit dégager. Donc tokeba tous à la piéger parce que il y aura des pillages organisés par Kabila pour accoster la opposition pe Kabila a commis na suka azobanga. Donc ezali flash info ya osinale bino ke bokeba opposition bokeba na caméra azana bisote opposition bokeba na katumbi bazana bisote opposition congolaise bomi batela bino na bino ba congolais to benga na ba rwandais nyos bazana Congo pe lobby le 16 et la journée moko historique nzambe ya Congo abatela bino fumu kimbango azana bino Yesu Christ azana bino ezaki proverbe 30 depuis Mongaliema breaking news.